Mais la lobby, la population, il y a partout dans le monde. Mais Madjabou est une solution. Dossier où ils s'est passé, et ils ont la pré. Il y a Péniel. T'aimes sous Péniel partout, à retourner à ma péka. Peut-être Péniel. À Rovimba. Le lot de monio sous Oyoko Zongela Bisso. Et l'eau qu'on y a même les Bisso Mokola Lelo. N'est pas encore fini. N'est pas encore fini. Makambo bozomona est très sérieux. Na bandeli koloba. Na Madjabou. Réputation ya Madjabou eza koluka ebeba. N'est pas encore fini. Et s'il est noté. Aussi de sa dossier wana. Mais na lundi mutu moko zolo babi ndeko alobi te wana eza ya kala. Eza ya kala mais mande faisait lelo. Tellement eza quand même mande faisait ki lelo ya misato. Mais eza prêt. Eza prêt. Oui Péniel. Oui Péniel. Mususu ezoya. Mais moko eza pe ya mwasi. Punition na la question. Au répondre, ils bien. Pour Nayo, ndeko déborapé à moi si à pasteur Cédric. Punition na esukaka pan ndeko Cédric. To elandapé moi si na Déborah. Tant que yazalaki na vacuum, Déborah zalaki te. Tant que yazalaki na vacuum na Déborah zalaki te. N'est pas encore fini. Et s'il était Zira. Et bien là, ma fille va à Madjabou. Eh, Zambé, va goûter dans mvula. Na ibali. Je vous dis la vérité. Vous connaissez la vérité, vous affranchissez. Bande mission. Otinga mikaka, bakimi mbula, baina ibali. Eh, yango batu ba oltala, ouais, pour toi ba critique kayo. Na senga na bande ko nyoso. Toko taka na ba action. Ozomona bango nyonso nani oyo atanke mosala nzambe ndenge ozomona wana nani atambola na obanga nzambe o pena tongo mone pena mosali wana banga nzambe mais non c'est pas la suite otangi kunde ba kombo na bango vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ce que tangi ba kombo esanga bien na tangelo ba kombo tanga ba kombo. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokisitana longo na nzambe oyo babenga na makoni Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout dans le monde, et sika bozui, libaku ya kolanda biso lelo na chaîne na bino les Nazariens. Mais, nazanga mokote, nazana invité nangai, le prophète Joël Aigle Voyant. Émission lelo est présenté par votre humble serviteur Gira. On a un bel bino invité nanga mokola lelo. Je dis un grand merci na maman nanga Tiffany, o ya pesinga occasion, lelo ya koyambela bino, le prophète Joël Aigle Voyant. Mais avant na kota na vive ya sujet na biso lelo na kenon mbangu na régie ba balancer les biso éléments, on se retrouve tout juste après élément o. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na
na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 Afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, Fandi saye, Fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 Afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, Afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salangobo. Dose, 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 dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ataba ministre bakokata. Ataba généraux bakosala nini? Ataba ministre bakosala nini? Ataba président. On y va. On y va. Merci, merci. Napesi merci mingi na Alain Kiakala oya balancer les biso. Elema kitoko mingi na bandeko nyonso bazolanda biso. Na kembala moko pa invité nanga le prophète Joël. Bonjour prophète. Bonjour Gérard. Prophète Joël lelo tomoni lisusu ozongeli biso na émission na plateau na biso les Nazariens. Mbala oyo tsoleka ça fait 3 jours tout monde qui na plateau na biso oyamba ki pande konanga dadi on a pesié bambote ebele bisika zali ba bonne guérison santé dérangé moi mke mbala sima bokomo na biso tout monde ki ndeko dadi ayamba kio mais na ningi toloba na ningi ke bandeko oyo bazwa ki libakwa kolanda otembala liboso na sengi na Alain Kiakala azongi c'est la biso nanu image bongo tokota na émission na biso mokola lelo. Bon. Mais ko mon eloko moko est vraiment très capital. Maintenant qu'on lance directement, na ko pesa nos directement na ba continuer so bazolanda ma job je crois. Bossi sa dossier. Bossi sa dossier, c'est très capital. Tala, il y a des choses aussi qui et c'est manifesté aujourd'hui na niveau ya batu et créer makambo yo et osala ke et kitisa makambo. Est-ce que tu as dû comprendre nga? Non, là, Dieu ne parle tantôt d'une manière ou d'une autre, dit. Na on bate qui a prophétie, na ban belé partout dans le monde, partout. Oh, solo beza prophétie. Beza prophétie. Na solo ba prophétie. Na za ko annoncer message très capital. Bon boss na te que je suis prophète. Aigle. Bon ranger. Pour bongisa. Parce que il y a des choses où ils ont se manifester pour nous quitter ça quand même carrière Yamadjabou. Ah bon? Là me poser ma question belé pourquoi makambo zolingé s'est passé. Dadi, obi ke niveau Madjabou yembaka zamba zo lukumwa. Ba yembaka makasi.
sikoyo juriste moko boya omona na te komona na ete eza na biti nini na mi poser ba question mais nzoka ya na sujet moko wana o vandi penza na kati sujet wana ezolinga et créer maman na dossier. C'est pour ça que je suis signaler bandeko nyonso. Bandeko. So likambo ezate bozoye bozongisaye. Mais ezala bien. So bazongisie na ko comprendre que dossier wana otozo senga. Bali musango eyoka na tate ezala te. Ça veut dire que dossier wana esili. Kozongisaye. Total à moi o. Total à semaine o. Soki ozala. Soki bazongisi ete non les cas non il s'appelle Abana Nzambe bazongisi ete mais prophète faut la clair parce que na majabu il y a des juristes non ça des juristes basé belé mais ce que mutaba juriste aza numéro 1 ya majabu tu connais très bien mais ngai na olobe la numéro 1 ya juriste aza wapi population za la besoin et mon aye zona et moi, juste quand même, so bat bon monnaie ça bien. Mais problème des oleka, ils ont moi passé. Mais non c'est un bande de cognos sur le prophète Joël le voyant. Fais l'effort, il y a kozongi ça. Bon ranger dossier wana, bon ranger dossier wana. Ouais bien. Magamau tu oleka ah il y a paix. Paix. Oh, bon il paix vite. Peniel. Ah voilà. Ah, okay. De ça Peniel. Ouais, de ça Peniel, ça ni na kata macha. Dossier moko ezolinge se manifester. Et ko kozala après près. Na dossier ba paix, ba dossier ba Peniel. Zolanda na Madjab. Non singa na bandeko yo. Président Madjab ko tozali. Et lokoyo et ko kitisa. Madjab. Na rolo bate ko boma parce que Madjabu eza créé na Nzambe idée papa siko na rolo ba pété ke ekoko beba parce que aboya ka makambu moko boye et se manifester pas mutu et pas ya pasteur Mbi à cause ya ba erreur ya pasteur Mbi alongola Madjabu na niveau ya maboko na ya ke pesa mutu ake opposer ngo esa musala mais que événement ozolinge s'est passé eza événement moko ozolinge kokana na paix maintenant Zamba sunga asunga vraiment makasi donc senga na bande ko nyonso bozola na prophète Joël Aigle Voyant fait un effort ya obonde la paix pour na Madjabu bande ko bozola na prophète Joël Aigle Voyant surtout na Madjabu bosi sa dossier je suis prophète Dadi Mboko yana bato so ba moninga ba obanga. Combien de personnes na poto o ba bengi muto lo ba prophète Joël lo bilanga makamboze ya lokuta zate banda na banda jusqu'aujourd'hui. O asali banda zate. Nazola banaza mosakoli. Dadi naza prophète ya mboko. Dossier soki silité. Il y a quelque chose va se passer. Soki dossier oyo bozi solution na ngote dadi nazonga na plateau. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je crois que vous comprendre façon de parler à prophète Joël. La fingi, la toli, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jusqu'alors, c'est dossier Yamadjabou. C'est comme si tu es basé sur le niveau de la Ramadjabou. Non, non. On peut ça ma prophétie sur Bano Bakoufa Yamadjabou. Mais tout le monde sur le dossier, mais juste là. On a pas parabole, c'est comme si on est l'euro et l'euro s'est passé dans ma job on nous obo robimi salam. Dadi. Problème moko linga koma na mboka ona loba avant et comment et s'est manifesté. Dadi. Partout dans loba likam. Il y a des réactions, il y a des manifestations partout. Là ça la prophétie na sentiment. Na ça la voix na sentiment na loba et sur l'Éternel. Na lobby te que Nzamba lobby nanga mais na lobby bo na population ya batu partout dans le monde mais Madjabu ezo solution dossier ozo linga s'est passé et linga za la près ne ba Peniel tem sous Peniel partout a retombo à mapeka peut-être Peniel a revimba prophète
otali lisusu vidéo oyo omoni vidéo omoni makambo olobaki émission oyo osalaki wana lelo tomoni oyo susu oyo kozongela biso eloko nini omemeli biso mokolo lelo n'est pas encore fini. N'est pas encore fini. Et c'est de l'unité. Oui, bien. Gira. Dans l'anda élément moko, il y a journaliste moko. A dit Botobi. Émission est scellée. Batwa Lembi. Tant walinga tel wabi non totika l'invité moko to yambaye esili na nute makambo bozomona eza très sérieux na bandeli koloba na madzabu réputation ya madzabu eza koluka ebeba n'est pas encore fini esili na nute bosilisa dossier wana bosilisa lisusu dossier badossier oyo eza mibale te ya misato mais eza près eza près oyebi peniel kutu nalandi émission moko na moni nani frère Denis Lesandeki na peniel abi baoti aussi sapite yango baleki bapesa bato mbote ekamwisi bo wana eza lolenge aza banda botama azalaka bongo esili te dossier oyo na madzabu donc prof ndenge ozo koassire bato ke esili te dossier oyo ezocontinue mais napesaki message ya bato bakufi bato bakufa na madzabu naspike na tobondela mpona bato kuna bato baza wana babondela nde keti akei ndeko mosu ayo okende nalobaki yango na baprécision je crois baémission soki bateba mwa baémission wana nga naza voyant. Je suis voyant. Nami tout à la tolo te mais bateau ba yebi ngane ba yebi ke naza voyant. Mais quand Zamba zolo ba quelque chose eza bongo. Na lobi te makambo na la prophétie. Mais j'ai beaucoup d'enfants partout dans le monde. Maintenant na zolo ba makambo yo. Bon se préparer, bon ranger. Bon bongisa. Parce que il y a la kake ko beta. Kake ezo ngebeta. Ah, Nzambe eza malamu te. Eza esengo nanga te. Donc les appels sengo ya bato susute oui ngoyebi sabiso ke oyebimi eza na yango te oyebimi na loba ki parce que ba critiquer ki on a émission uti oleka bakas gira ba critiquer na ba commentaire ba critiquer makas olimi wa assurer bato ke gira oyo yango toto zela mususu ezo na internet et si la prof yango yo toto zela mususu ezela bongo biso bato c'est normalement il faut boyeba ke oyo bomona oyo n'est pas encore eza na bato bakanga na bashambo bazolela jira tala juge parmi ba juge baza na madzabu juge numéro 1 aza wapi jira juge numéro 1 aza wapi mais bato balobi na ba commentaire que juge numéro 1 aza te mais Deborah pas aza te wana ndali na yebiso batie pasteur Lumbu Lombo ouais tala webi yala bato misusu otalieka lelo ase kobologie wana nani te nalobi ya bato misusu otalieka lelo ase kobologie wana nani webi badeka moko eza na kati ya bamakambo oyo nzambe efasa ngolu ozolanda bazwi mbula elongwe bazwi ebale baremplace nzoka ebale eza danger koleka mvula prophète nali nalobela onini na papa yoka nali nalobela onini omoni na niveau ya bato baza wana so tolekaka eza uniquement mpona olobaka ba vérité bible ezoba mon peuple périt manque de connaissance naloba likambo pamba te madzabu boranger prophète madzabu boluka moya bosilisa dossier wana esila esengo na ngai eza so tomoni juge aleki esengo na ngai eza so tomoni bandeko mosusu bazoleka bazwi ebale elongwe balongole ebale bazosika même mwa mvula donc eza quand même bien tomona en plus que so otali bajuge bayembaka bien c'est comme ça toni toyeba nanu
Aux a un problème na majabu. Na yo kanga na na si solo bate. Yo aux a un problème na majabu to na ba juriste o bazana majabu wana. Non. Po to mona ko takaka bango to ba émission yo so kaka o takaka majabu. Yo lelo ba ba non. Aux a un problème na majabu to za na batu oyo bazana jira majabu. Naza na problème mon côté na majabu. Esika mabeza, esika likamo mabe linge koma. Esika problème elinge koma. Il faut déjà qu'on réagir. Pour likambo yate. Jura, naza prophète. Naza aigle. Makambo eza kolinga ko se passer. Na beleli madame. Bande ko madame. Bosi liste dossier ngo. Ya batu musu ba botama pono luka ba bebisa ba réputation batu. So ba zui dossier ba marque yo. Hein? Babi ba lancer ngo do e olinda. Et là on beta seke. Moula balongoli et balé et remplacé. Jira. E balango zanani. Ezaya ko yinda. E balango zanani. Jira ezaya ko yinda. Obi balongoli mbula. Bandeko. Prophète Joël Aigle voya bi balongoli mvula. Mbula ngo eza nani? E balango peza nani? Alina lobelo mboko eza profond. Dossier oyo. La obi eza misato. Mususu ezoya. Mais moko eza pe ya mwasi. Moko eza ya mwasi. Bon ranger. Prophète. Tulandio awa. Nangina oluba malamu. Parce que ekokani na ya Peniel. Ya Peniel. Eza ba pré. Mais eza na vacuum ya osala na te. Hein? Eza ba pré. Donc aussi ça dossier. Prophète. Na olinga o éclaircir bana na nzambe malamu place oyo. Olobi boye. Mbala liboso le kaki a réclamaki pour na juriste. Mutu azo sa na jury o balongolaki de notre pasteur frère Kalambai. Lelo olobi boye. Yo kanga te. Olobi boye. Je n'ai pas cité na cité no ya mutu te. Na tangi kombo ya mutu te. Na lobi boye. Ba juriste botala. Bato bozandanga botala parmi ba juriste to bazana madjabu. Bon remarquez ba juriste mususu ba bazate. Juriste moko azawana parce que dossier zalaki na maboko ambiye. Makambo yo et se manifester et pas ya pasteur Moïse Mbiye. Balongoli dossier. Ba yako poser ngo pa juriste moko. Juriste wana dossier makambo ezali boso ozo nge se manifester ngo ezo nge ningisa kini. Eza makambo oyo eza peut-être bandenge ezo nge kokana na ba dossier ya Peniel. C'est pour cela madjabu bon ranger parce que problème est la réputation madjabu. Madjabu batu ba yemba bien. Batu ba dorer nzambe. Batu ba kumisa nzambe. Ezale sengote makambo boy manifester en plus que batu nyonso bazana niveau madjabu. Bon là ta soni. C'est pour ça que na lansaki message liboso to moni résultat. Tozo kende n'est pas encore fini. Na lobi l'amour est nécessaire. Bajimbula batie mupanze bale batie en place. Elingo banini. Na bato bazali boso. Na bato bazaba juriste na madjabu. Tobo de la jambe pour na bango. Il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez logo moko ezolonge se manifester. Jira. Toza mukoloni. Kanga jour alelo. Kanga mukola lelo bande ko bozo benga botika obenga parce que na za émission. Ozolanda. Kanga mukola lelo on va comprendre makambo prophète azoloba jira. On comprend makambo azoloba. Bande ko ba commenter belé. Balobi n'est pas encore toke na ba résultat. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que ngolanga oranger possible ça. Ceux qui va juriste wana zongi et ça esengo. Ya ngambo ko parate na batu nyoso balanda kama jabu. Toi la besoin loko wana ekende maison production ekende. Mukolo madjabu boy lisumu. Akimi lisumu quelque part. Mais à quoi il a quand il lisumu ya muzindo? Parce que la minute il faut bima papa, il faut luka ba aussi sa dossier. Parce que eko kiti sa madjabu. My God, eko kiti sa madjabu. Merci prophète. Toujours continuer kolanda yo olobaki ba vidéo ekubima vidéo ya notre pasteur Cédric le bimi et circulé na ba réseaux sociaux nyonso. Mais après avoir publié
vidéo wana quelques minutes tomoni pasteur Cédric soki Alain aza na image oyo pasteur Cédric a commis Il y a sex tap. il y a sex tap il y a pasteur Cédric mais après qu'on publie en haut tout le monde pasteur Cédric a réagi a sengi pardon à ma famille na corps du Christ mobimba na bana na nzambe nyonso tout le monde ba pardon na sengi yango sincèrement tout ça ko banga nde sali a senga pardon Non. Bible Zoloba, pardon c'est une puissance qui libère. Pardon zanguya moko oyo et qu'on libérer na blocage moko du cœur na makambo solo. Pardon zanguya. Mais na lundi mutu moko Zoloba bi ndeko lobi te wana eza ya kala. Eza ya kala mais mande faisait lelo. Tellement eza quand même mande faisait kilelo. So tali synthèse ya kilelo. Zolanda. So tali ba photo tozala ngai papa deningonde atoms ba moi ba misem sote ba photo mona ke na prophète Joël Lolenge bazala Lolenge ba atoms bazala Lolenge. O mona ke eza un peu na moi différent na kilelo. Ba émission nga kala bande ko bozolanda ba émission ka so tali mona ke moi différent na kilelo. Même mindele pe ba ko sala ba makambo susu na poto na kilelo. mais prophète émission so tali et image wana et la sakeza kilelo. Eza ya karaté. Pardon, c'est une puissance qui libère. Mais ça, auto salango, c'est normal. Ok. Prophète, bande ko ba otala yo. Eza na bande ko musu ba biki prophétie o lobaki na émission na ebeti poto. Po yo lobaki ke eza na président ya jury nde auto ozi la vidéo na parmi ba juriste wazana. Nde to ozi la vidéo na mais to moni ya ndeko Cédric. Ce qui otali façon de parler na ngai. Bible Zoloba, à part cause à la prophète, il faut ajouter connaissance. Zolanda. Oui. Je suis un 8 Zoloba méditer le jour et nuit. Tanga butupemo moi. Zolanda. Tanga ka Bible. Nazope sa message avec beaucoup de connaissances. Ebimi. N'est pas encore fini. La bendika la c'était na madjab. La bêtise c'était na prophète madjab. yo lobaki manager te mais lobaki président ya jury. Dans la Zoloba. To tie vidéo awa. Dans la Zoloba avec beaucoup de sagesse. To tie vidéo awa ba biki. Est-ce que ozoye baké et comme le niveau ba luka ba kanela ba luka ba kangi salvini. Ba tiela et poison. Moi je suis aigle. Sagesse et joue un rôle macasse. Dans l'odi na bande ko bozolanda prophète Joël Aigle voyant. Kinshasa il y a des poisons, il y a des bandits, les gens pas toujours malgré la blonde na bango wana. Na kanga muta poison utila nga poison. O kali solo na bloka ya gira. Na lo ba makambo na sagesse belé. Madzabu bosi de sa dossier. Président ya Madzabu. Ozolanda prophète Joël Aigle voyant. Dossier wana esila. Non l'ingation ya boité. Merci Alain Kiakala toujours maboko na yo ezosala na régie. C'est la biso lettre ya suspension ya pasteur Cédric oyo Madjabou et Pessier. Aujourd'hui, quelqu'un à Madjabou joue parce qu'ils ne veulent plus s'associer aux gens qui sont dans les mal. Et moi, j'ai pris Dieu que batu nyoso bazana wrongdoing, bakweya moko. Enfin que ces bels projets puissent avancer avec les gens qui craignent Dieu. Bravo Madjabou. J'ai vu leur communiqué qu'ils ont passé. Franchement, moi j'ai trouvé ça quand même bien. Parce que même la Bible nous dit, malheur à celui, complétez la phrase. Malheur à celui auquel les scandales arrivent. J'avais préparé la photo de la suspension pour vous mettre Sabomona. C'est que Madjabou a pris comme décision. Madjabou a pris décision ce soir. Voilà. Shalom peuple de Dieu.
faisant suite à toutes les vidéos à scandale circulant sur les réseaux sociaux mettant en cause M. Cédric Kasseba, manager des artistes à Madjabou Gospel. Il avait vraiment un rôle de manager tous ces enfants-là, tous ces jeunes talents, tous ces tontons. Tel a été son rôle. Pour raison d'enquête, ce dernier est suspendu de manière préventive de ses fonctions au sein de Madjabou Gospel avec effet immédiat. La direction générale assure la fonction de management, blablabla. Ils ont pris leur décision. Voilà. Parce que moi je comprends, ils ne veulent plus s'associer de quelque chose. Je sais. Directement, nous avons posé question et pas à prophète. Prophète, au moni lelo, Madjabou et puis si pasteur c'est suspension. Il y a manager, il y a Madjabou. Suspension au moni ondeni. Est-ce que suspension na ezala kaka yemoko to elanda ndeko Deborah Lukalu? Non. Pour mes amis. Au moni ata muto sala na présidence, ata muto za place nini. Ce qui est réalisé, pénétrer dans la carte. Même nous à l'église, à niveau de l'église, na biso. Ils appellent la punition de pèse à serviteur. Dans notre pèse à pasteur, mon corps, pas pasteur nangaï, on va dire pendant notre pèse à mon corps punition à cause erreur, mon corps yékoutou. À salaire moi discussion à vous finir, on a pas dit parce que ils ont vraiment mal monté. Aux Hollandais. Punition, ma diable, oui, c'est bon, c'est bon. Et puis c'est punition. Bombala sima et le kabongo répété mais était y en a bateau batikali mais ce que ba causer déjà derrière Madjabou est rangé zolana Madjabou est rangé non lingate pené la bête kelelo OK punition na tonis que toli na toiba question au répondre ezam bien pour nayo ndeko Deborah pe aza mwasi ya pasteur Cédric punition wana esukaka pa ndeko Cédric to elanda pe mwasi na Deborah tango ya zalaki na vacuum Deborah zalaki te tango ya zalaki na vacuum na Deborah zalaki te maintenant vacuum na ye memeli punition hein sentiment na ye éclairer punition à subir punition na ye na tamoko so punition ici azongi ezala batu misusu bablo no limité ce que bimia boko yoka zolanda batu belé mais na on sande na on le belande président Matsabu ozolanda prophète Joël Aigle voyant barrage Deborah bako pese punition pourquoi ya sala ga motin il y a bloc wana ko à côté motin ya za moi c'est elle est-elle a sali et kobo Deborah yebite batika na ki juriste na asa musala mais pour mes ali baneko bazawana ba o bazawana ba mona pe punition pesi muninga pombala sima bloc wana se manifester satana kotaka na porte moko pe porte wana il faut y moi fungula ozolanda mama papa yaya si tout non beta c'était et pelé à ma fille bazana Madjabou Tala Jira n'est pas encore fini et s'il était Jira et bien là ma fille bazana Madjabou eh Zambé bakouté dans mvula na ibali Jira na olinga je vous le dis la vérité mvula ibali la vérité vous affranchissez banda to bande mission otingami kaka bakimi mbula baine ebale yango batu baoltala yo po to ba critique kayo na senga na bandeko nyonso tokotaka na ba action tolanda bokanga data lelo kanga data lelo toujours lelo oyo landi mission tokotana ba action prophète je crois les 2 ou les 3 je crois prophète obiki okomo bangisa bato papa na tunio ebiki okomo ezatela Madjabou nani yango na mboko ayebi ngate na tunio question ba yebi yo mais nga na tunio boye
obi ke ba mo ba pota benga nga na sala professeur lokuta zate na pota ponga la détail ko benga nga yo tete fo allo papa na ndo biso za place tel pom no isa boye benga dossier nani ngwa oloba prophète tungi to ibanana nde to mona oza ko assurer biso oza ko assurer bandeko nyonso ba olanda biso est-ce que oza la beauté ou ba osala ba sex tapana ki oza la bonne mo ebi la bonne ngai moko o ezaki na minute on déjà la bonne wana déjà ba sex tape ezali na tambo ba obwaka na tambo ba obwaka. Le vrai labo c'est Jésus. Son aloba makambo yo je suis prophète. Batu nyonso na Paris, partout dans le monde na bana. Nazo bandela na nazana bana partout. Tina ba Inde, ba mboka muso ezana kata Inde na bana. Ba mboka muso ekota na ba France na ba États-Unis na bana. C'est pour cela que nazo lobelo ko je suis aiglé naza prophète. Nazo bandela loko yo koloba madzabu érangé. Potopo réputation. Et l'on voit la maboko ambiye pour l'erreur. Et quel maboko ya mvula pour l'erreur. Et quel maboko mvula. Mvula et bandi ko koti sa erreur o est grave ko le kana ambiye. Papa kum papa. Papa kum. Donc elle dit baby sa réputation ya matabo. Ba juriste ba savana. Ba msu ba sate. Chira. Tokota nation. Merci bandeko nyonso bozolanda biso na chaîne na bino les Nazariens TV. Tozo kende vers kochiter émission na biso ya mokolo lelo. Prophète. Tongo zomona ba membre tu ya jury ba vandi wana. Ozomona bango nyonso. Nani oyo atanke mosala nzambe ndenge ozomona wana. Nani atambola na obanga nzambe. O pena tongo mone pena mosali wana banga nzambe. Mais non, c'est pas la seule tangi kunde ba kombo na bango. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce que tangi ba kombo et ça nga bien. Na tangi lo ba kombo. Tanga ba kombo. Bon, bandeko. Ngana osunga prophète na watengi ba kombo. Ça va. Ngana osunga yo te. Na monike tension na yo. Et comme ma bé. Si la répondre na question yo. Yo bina tangi lo ba kombo. Hein? Bandeko na répondre na question na yo. Au moins mission zoya. Hein? Obnisa ba photo na bango tie bana nzambe mais ala ko tira so vidéo ya ba juriste atatira so ta ba photo na bango wana prophète to mona ala tira so répondre na question nomba moko répondre Gira oui mvula ekotimaki ebale et remplacer ebale meli batebe ebele ebale nani mvula nani nazo yebisa yo au moins na batu baza wana batu nyonso baza na niveau ya ba juriste ozolanda ba écologie baza écologie baza ebele mais on nga loba na ba juriste peut-être mi balé non peut-être mi balé so na tanga ba kombo na émission ezoya tout monde a ba résultat ya ba makambo zo s'est passé pasteur prophète aigle voyant ba ta la biso c'est la clair yebisa na lobby oyo na ba juriste o bazana bato ba kozala ba roza mi balé ba kozala mi balé pa o batambola na obanga nzambe moi ko banga batambola na obanga nzambe te mais moi ko banga nzambe ba kozala mi balé sunga bisoko sungo tengete mi balé chira tanga te mbale ka chira luko baza mbale tengi na sota moko bomba moko to kota na ba résultat après ba résultat tengi na soka luko baza mbale tengi na soka ata moko après ba résultat bongo moko to bombi après ba résultat il y a encore des manifestations après ba résultat tout ça wati Bible zo va connaître la vérité et la vérité vous affranchira total ba résultat bande to bonde la mingi pour madame tozonga tozanga na yo. Merci bandeko nyonso bozuli bako kolanda biso na chaîne na bino les Nazariens TV. Mais prof obi ki to sala émission ngana yo bandeko pe bavandi ba otala biso kozonga na début ya émission au promettre biso eza na mwasi moko to aussi la siko ya mwasi et oyinda nazo aussi biso après ya ndeko ya pasteur Cédric to zela mwasi dans le bi
nalobi te mwana mwasi eza liboso ya mobali eza na liboso nalobi boyi tolanda émission eza 3 obi eza na 3 bandel koloba eza 3 parmi 3 ya mwasi mpe eza na ka parce que mwasi yango tozela nani parce que tomona mwasi tozolanda nalobi boyi tomona basi bazana okomona bango wana batemi na jeu vivre condition pour makambo manifester te to prier pour na bango zamba épargne puisque président ya Madjabu s'il ça dessus soni s'arrêter. OK. Merci bino nyonso bozuli bakwa kolanda biso lelo na émission na bino table sainte on a yembela ki bino le prophète Joël Aigle Voyant. Prophète Lilobano Yasuka ekoki ozala nini pe message nini oyo pesa pona mokolo lelo na bandeko nyonso balanda biso. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vérité nde bikisaka, vérité nde tangolaka, vérité nde epambolaka. À partir de la vérité ndo moni mboka pe ezo bunda na kobonga. À partir de la vérité ndo moni mutu okoko zwa vie na facilité. Vérité eza malamu. Si tu vanza eza rapotolo ba vérité. Toi na intérêt lokuta te. Zamba pambola yo ozana besoin ko benga prophète Joël. Vous avez des problèmes très sérieux. Problème na yo obetela ngati appelle-moi na webi so dossier so s'est passé na kata vie na yo peut looking nzambe ozuba solution plus 243 90 11 845 13 plus 243 90 11 845 13 plus 243 89 53 00 711 et ça numéro ya prophète Joël Aigle Voyant et ça li yo passi limbisa et sur yo nzamba pambola yo. OK. Merci. C'était votre humble serviteur Gira. On a un nos prophète Joël Aigle Voyant. Pour Namokolo Lelo Tosuki Awa. Je dis un grand merci na maman pasteur nanga artiste nanga ye apporta ba casquette belé pananga. Pour l'occasion où ya pesinga lisusu mokolo Lelo. Tous se retrouver la prochaine édition. Azamwana motote Kosangai abongwani pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata